N'aurait papa na cimetière, toi qui peut na moloka ipe, toi qui peut honorer toujours papa mais et le resali pas si bino bayo biso bolandara biso ba cher ami internaute tout na ba fanatique à papa Wemba bolinga qui vraiment boyeba makambo maman Amazon aloba ki lobi na cimetière ya nécropole parce que aza maman et ça la rappelle pas si maintenant ba bengi maman il faut que ça monter maman nene ya on a ki kokuta na prophète ngefa o azala ki pe motomoko azala ki pe papa spirituel ya papa Wemba bande ki kokambaye na ba prière, makambo belé etali kota spiritualité ya papa Wemba. Bonjour prophète Ngefa. Bonjour maman Nzambia Pambola yo. Na thème malamu memeli biso lelo. Omoni Kinshasa pe na Congo. Il faut batu ba fungola miso na bango. Pe na remercier sur internet parce que la télévision du monde parce que na carte internet ata bino bo bombi ba information ekobi makaka. Ekobi makaka pour la vérité, rien que vérité. Na thème obio ye na ya papa Wemba, nazala ki moko ya proche na ye. Proche na ye, nazala ko lier na papa Wemba, mesa moko, esika moko, et puis nazala encadrer spirituellement. Spirituellement, nazala ki na ye, pe na sunga ki na makambo ya molimo mingi, suna makambo nzambe. Ti ndenge liwa e kozwa ye. Bon, il y a quelqu'un qui a battu sur biso betuga ya lobby. Yango lokolo yena masolo ndengo wana tosolo la malamu ezala pona lokumu na nzambe. Papa prophète John Ngefa papa Wemba tiki biso tomonaki ndenge ba honorer papa pour la première fois bino bayo bolandi nga la CL News TV prophète Ngefa aza moto oyo avant papa Wemba kende yende muta bengaka papa ba solo la papa. C'est que papa n'a jamais esprit de mort. Esprit de mort, la mort est devant toi. Parce que au côté, na kati na club de 12. Au côté pas na Vessa Gomez. Na ibisi Rotary Club na mais club de 12, Lion de 12. Alors na ibisa qui est na lobby nécessairement musée. Au côté et pas ya Vessa Gomez. Mais bagoli ayo. Et l'équipe une semaine avant que soit naé et na moni prophétie naé na bengue na lobby papa na bengue mingi musée na bengue papa mbaté mais musée la mort est devant toi ça la makasi dans 30 minutes to kutananga na yo na ebisos ainsi dit l'internet na bonde la to longola liwa wana nzamba ko kamawa alors ndenge pe misala molile zalaka et calé on est bien dans 30 minutes, à bien 30 minutes. Alors bien après 3 heures de temps, il y a 3 heures de temps qui n'ont pas mon compte moko, na on se va prier pas naé. Na lobby et ko bonga les sous-souter mais pas nga. Suspend de voyage il y a Côte d'Ivoire. Ko kendete parce que jusqu'alors liwa ezalika kaliboso na yo na moni batio na cercueil kufi mort sibiti. Batio na cercueil Kinshasa te même monde entier ezali ko lela yo. Mais pas nga. Na moni akete boye tika voyage à Côte d'Ivoire reporter yango tokutana sima to mwanza minanga ya lobi nanga na sa zumbongo ya bato na mbongo ya bato na contrat bato moi ko sala autre moi zate ngana kei soki na ye tokutana na intercontinental so na komika na njiri parce que azaki moto azaki ko respecter ngai mingi na sungi epe mingi azaki na cardiaque na motema abaneke prier moko yemba te c'est moi qui a prié ma photo ezali ba film ezali et puis cardiaque wana sila ki na ye. Et c'est là qu'il y a une salle gaming na spiritualité. Papa m'a kufa kaka na oya kofi na musique té. Liwana ezalaki avant. Mais tant andimeli lobananga, andimeli encadrement, nazana bato oyo zo que n'est pas na 2 fois par semaine pour ko bonde là. A chaque chapelle mo na kat na musicien na ba yebi yango. Et puis liwa eko sali makati na ye. Tala loko na ko loba pona likambo papa Wemba yango wana. Mais soki ayokaki le col a déconné qui vend des oloba. Confiez-vous à l'internet, votre rendez-vous sera fermé. Confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez. Hein? Mais papa est dans la ville là. Dans la ville là, mais volonté en Zambie, ça les minam. Paola de London la lingaye banan prophète John Ngefa. Tango bande ki ko kende ko sa ba prière parce que zo chakaka bas ba musicien na ba tu peux bande comme on to bande ko ça va prier de papa Wemba ça ka moi nini na wa biso so to kotsa le panga papa to bande ko mona place papa bandaka ko sambela est-ce que ton banda ko sambela na papa bande o landela ba prière maman Amazon azala raté maman Amazon azala raté d'ailleurs musée ayeba ki maman Amazon bizali na ye
Je m'ensime ce que je dis. Je suis un homme de Dieu, je crains Dieu et je crains aussi la nature. Hein? Ayebaki moi si na ye wana bizale makambo na ye. Akutan sanga na mama Amazon te. Mutu muze akutan sanga na ye. Ngai na moi si nanga tokei tanga na Kinshasa ezaki mama tutu. Alabaki voilà dans la maman na tiki ye et pas na yo yo ya sambelaka mingi bo sambelaka pona nga na mota masumu. C'est ça que Mose m'a dit. Moi si nanga za témoin na za motu ya masumu bo sambelaka pona ye. Mais comment que pas maman Amazon après ça nga ndingisa maman Amazon te au contraire maman Amazon ayoka sango pasteur moko prophète moko zo papa pamba maman Amazon a commis côté les melanga. A commis côté les melanga d'efficacité ali ko sentir ngai te mais moi je me fous aussi d'aller. Je me fous d'elle parce que nga la mission nga batna kat na ye mais moto papa Wemba musée Fulangenge hein star de star hein l'icône du Congo d'Afrique et du monde oya tikere nga ezali mama tutu biloko ya tembe donc l'union quoi tembe mais oui l'union quoi ya tembe parce que 100% star hein après ça nga moi si na ye wana mais na ye bakite tina nini maman alinge kokusanga maman Amazon te za ba secret na bango nzambe moko yebi siko na nenga bo nzambe siko to benga frère Gilles Chou bon na nenga bo nzambe bon frère Gilles Chungu embadio comme naturel na ye yango wana oto ko benga kat na ye mais c'est un homme qui sait respecter les autres hein bon mona ka Wemba likolo na bassin quand tu es devant lui un papa posé hein très bien posé respecté hein azali moto ya valeur. Azako ba voyou musu tout le monde ba voyou yo pamba yo ba toni sont des voyous mais quand tu gege la musique ba gege musu la musique bazali alors ce sont mais j'ai mangé avec lui hein. Il me servait à manger to sisi prière boye atiebe ba tie biloko na ba domestique na ye to solia na ye longo moko c'est un frère à moi oh lelo yo pesenga passe mingi na disparition na ye pesenga passe mingi tika ete molimo ne sikeza wana ezana mo sika kimia. Mon papa Wembero Kim ekope mana kimia te mishonoka maman bibi shnoka ekope mana kimia te parce que parfois John Gefa papa Wemba so ba we ibaloba mais papa Wemba ko telema ata na porte parfois John Gefa roya roloba papa ekope mana kimia te parce que bana bazana bolingo te ba mama bazo pesa bana éducation ya moko na moko bala ndam bazo se éducation ba maman na bango mais na l'état va reconnaître des femmes légitimes femme légitime il faut sangisa nde bana ata moko alalaka pas maman na ye mais yo nde maman il faut sangisa bana nyonso papa prophète John Gefa papa Wemba molimo epema na kimia te po maman Amazon maloba kilobi na cimetière bino basali ya nzambe bino baobolakisaka biso nzela likolo est-ce que faut tosololaka na bawei na cimetière non c'est strictement interdit maman nakoko yebisa maman Amazon botika Wemba d'ailleurs dans un lieu de repos. D'ailleurs, enlèvement église de Salimité pour jugement Salima Katinangote. Tous les jugements Zambé, non enlèvement église de Salima. Mais sur mon Ecclésiaste, c'est Awa. Ecclésiaste chapitre 9, verset 4 à 5, Petokotanga Yango na 10. Pour tous ceux qui vivent, il n'y a l'espérance. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Biso Batodako Bika, Tozaï Nelikia. Mais moto ya koufi même dans président de la République quoi papa Wemba mbwa ezana bomo ya leki na valeur parce qu'il a commis déjà ba benga bango pauvre c'est fini pour lui azana eloko ko sala kati na yango te les vivants en effet savent qu'ils mourront bato nyonso bazana bomo ba kufa hein mais les morts ne savent rien il n'y a rien pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée n'est-ce que maman Amazon azowe la mo oui azowe na moyi balobia wa moto soka kufi ayebi eloko te mémoire na ye esili akoyoka te eloko moko te soka bayebaka mais papa mbazo mbanzembo na kata cimetière alingaki alanga nzembo mais toyoka na cimetière soso ba concert na ye mais mémoire ne ebungi ekei dite lobi boy tout oyo ngana mwana kata na bomoyi tika na sala po ete soki moto akufi car il n'y a ni l'œuvre, ni pensée, ni science dans les séjours de mort. Pensée zate, science zate, maïe les zate et quelqu'un. Pourquoi maman wana balingi toujours recourir na esprit de mort, ko évoquer ba mort. Hein? Maman langa laksa ki bango boy.
Est-ce que maman langa sebe moto soka kufi bokele eza ba système moko akaiki akala laisser les morts enterrer les morts tout ça la vérité eza ba coutume bango bato bandundu na bayaka na bato ba Congo musala na bango yango wana na ba cimetière kolobaka na ba cimetière ko évokaka yango Bible elobi na biso bozo na Esaïe chapitre 8 verset 5 alabi bozo dans la carte d'Égypte ça n'a rien à voir même abengi papa Wemba ata lobi maloba lobaki nango bato bayokaki et pesaki bato esengote batika nzoto na muwe esika evandi evana esika ya boule parce que motaïbi yango eza nzambi. Et puis 2 maman Proverbe 14 verset 1. Une fois message bâtit sa maison. Une fois message se dispose sa propre main. Yo otikali na bana. Nous sommes les Africains. Wemba, papa Wemba, et Koumani n'était pas un pasteur. N'était pas un prophète. Parce que moi, c'est mon bani moko. Mon salaire sur Bastar et Bassi est belé. Bana peut belé. Parce que Wemba, comme bana te 30. Ça qu'il oublie. Parce qu'il y a Ebisanga, j'ai beaucoup des enfants. Mon sous ba yebana, mon sous ba yebanate. Na quoi Ebisanga maman Amazon ne boy. Wemba botaki mo kilimo mba. Ouais mana bana mindele zela loba mazela ouais mabota na mokili mobima na ko bisa mama Amazon de boy parce qu'il me cachait pas ouais me disait la vérité mama so bisanga belé na ko loba yango te etikali kaka na motema na ngai na ko misa sekra na te ouais mana bana mindele azana ba américain azana ba français azana ba noir azana ba chinois parce que azana ki l'icône mutuyo sa bana ko lelaye il n'était pas beau. Mais voix na yena star na ye et comme ça qui est collègue Michael Jackson na kitoko eloquence soka vane zo mongo ya bébé et tout le monde la vie maman Amazon qui est mon côté soka zo ka sanga zo salaire soki ya ibiba no wana te biso to za ba africain zo laxanine même ba pasteur basi ndako bana bana belé même sous libanda ba pasteur penza belé bazana libanda biso ba africain mobali moko akoko bala basi mitano motoba akobota bango bana et pekisa mité c'est comme musulman imam akoko bala 10 15 bana 15 femmes et il a des enfants et ben c'est kat na côté yo ko reconnaître ka bana na yo mais bana ma kila mobali na yo soko lingaki atikaki yango oza mama mabe oza mama bisaleli mabe bana wana bana makila nani et puis bozo la nini Wemba est parti akufi akei ozo wele na nini okwele na pauvre bana wana nini po na ngai conseil na ko ebisa obo soko dai mama ya malamu okosangisa bana mobali atika kinyoso ba bana na yo bazala lisanga opanza bana te ata nzambe na lola akosepela ngo te parce que na yebi bizalela mama wana jour moko abenga na téléphone commence à me gueuler oyambi mwasi ya papa mwana pona nini abani ko finga na bime yo bani ko telemelanga bani ko benga mabe na yebisi mobali na yabi kolanda te na yebi ye mama olanga na sabino boy maman olanga la sarabino oui maman olanga sa bango panza bato maman olanga la sarabango boy panza bato ko yamba bato te mbana kaka yo moko soko bi mo etata ma moto te ko yamba bango te même biso ba africain do mindele te il faut ko yamba bato nyonso bande ko na biso basi pena mibali soko za bizali ndenge wana ezali mabe e banda kitango matanga salaki kaka ba même langage bato ba kondana ki yango tokei na azo welela nini moto akufi azo welela nini libale ko ya lisusu te Wemba ko bala lisusu te et si lipona ya zo welela nini au contraire abonde pa mobali na ye obali na ye azalaki moto oyiba musique misala na bango bazali toko kondana bango bapone nzela na bango po nzambe tanto soko lèvement église salemi et pese mawa mais lo sambo ya mort ezate mais c'est pas dans catholique ezali anti-biblique lo sambo ya moto akufi ezali lisusu te mais c'est action de grâce ezalaka te moto soki akufi na masumu na ye akolamuka na kati enlèvement na masumu na ye pe aucun jugement na masumu na ye okosambela ndenge nini requiem rena ba la pamba parce que loko za wana te parce que bible zo bisanga yango pe pesi ngai assurance na yango eza na sens te mais au contraire to reconnaître l'icône na biso to pesa bon maji wana mais to ko adorer le soute parce que même moi oya muke oya zobika allez papa mana valer. En tout cas, suivant la Bible. Suivant la Bible. Oui, c'est comme ça. Maman, catholique alors madame ezakuna. Bato basala catholique asambelaka messe ya bawa. Est-ce que ezalaka na catholique to futimbon ezalaka mutako yoka ko c'est quoi? Ntango zana bomwe mama magolu kanzambe.
sans repentance dans Zambie. Luka arrangé dans Zambie. Ce qui est au coup fait, vraiment, papa Wemba, biso soto ebenenge état au papa Wemba kufelaki, akufaki sur scène. Là, peut-être que papa alingaki sangisa bana ya lobela moi c'est une vérité. Non, Wemba, c'est là non. Papa Wemba me disait souvent, prophète, dans la bane belé. Et puis que papa m'a dit grand rassemblé. Hein? Yango moni Amazon bafanda que c'est comme Amazon en Europe, il y a Zaki na Kinshasa autant ma pardon. Papa moi na nyonso papa Wemba bota. Hein? Ayebi père na ye. Hein? Azaki na ba bureau na ye wana privé ba so kende partner moi na nyonso papa Wemba eza la porte en Afrique nini. Mais moi sinda bana ko yeba te. Wemba ayebi bana na nyonso na biso Wemba wa bana 40. Ngala zo yebisa yo je peux te dire. Ba misu ba bimate. Japonais abimite. Ah, mais comment non? Ah, abimi non? Bah voilà. Na ibiso que Yazaki papa ya batebele. C'est pour ça que papa ya famille à solo. Mais habitude de moi si na yo wana tozo boya. Ngata gouverner pesi mbongo. Mbongo sani. À quoi sert un homme de gagner tout le monde si perdre son âme? Wemba Zalaki mutumoko oya yebani partout dans le monde. Tala lelo yo. Azong si molimo to inane na ye akundami na mabele c'est fini pour lui to ko ka soutien mais bolobi o musicien ba ku farate les œuvres avant compte oui les œuvres continuent mais beaucoup moins na mutu ma place mais beaucoup moins na mutu na des autres en personne était même les œuvres zo lo ba mais en personne beaucoup moins na les soutien c'est que très nécessaire hein ba tu as sunzi ba blessure papa mba prophète yo ka ba chair de poule. Bon, na ka ba chair de poule parce que azaki na moto na lingaki azaki mwana spirituel na nga na lingaki et puis imbelanga banzembo imbelanga banzembo tanga mina boloko na prison bakangaki nazaki acteur munene so que Amazon azaki bien. Pourquoi papa m'a bisinga na prison ba prière na zo sala awa na zo sala molokai na zo sala ndako na ye na zo ba prière ba somme de prière so ka va asamba na zo ndango na fax ya tout akamati ba prière wana ayoko sango na prison tango Wemba bimi na prison mutu ya liboso ouais benga c'était moi et je disais hein donc 3 mois zo bima na boloko mutu ya liboso ya benga ki na monde c'était moi hein depuis la scène émission na prophète Ngefa na place prophète ayembate prophète John Ngefa depuis na scène émission no balebele inane na aussi ba inane pe na prophète John Ngefa mais émission tout na salle ils jamais échec to kenda mataka non pe na yo place ayembate na mbaka na sura nzambe na mbaka sura nzambe agege watu na yaki na sengo nazongi na mawa osali ya minene na mbaka ngo kake ngo te na mba yango na mba yango ok mawa na ya zo yango susute so ngo kaka on na chanteur de talent na chanteur de talent kanga na yaki na mawa nazongi na sengo osali ya minene siko wa wasela bon ça na zo mbate sel ba sel ba buka na chanter ozomona yango na embaka mais musée azaka mungu mazo ayembela be koko mbala na mbala po tozaki ba proche na ye soki le na zo mi mona te na koko makuna te na boyi ba conflit na boyi ba maman nako ko mi bendanaka tout ça non moi je suis un homme de Dieu il faut na bombam mais mawawana tozo eloko lingaki ovandaki na yango tozo partager ensemble na yango ozomona c'est un bon papa qui connaissait ba bien ya bato pena malamu na ye yango tozo condamner ba biloko wana ezali malamu te maman atie na place ni ya bo maman asangisa bana nyonso parce que papa yemba ko se kwa lisusu te to mona maman Amazon a komi ko condamner bana oyo bazali banda ba Sidney Poati ba Mika Fatouma baza mo bele na ba wa mike oyo maman Amazon a komi condamner bango na ba kukuna bango nyonso prophète John Ngefa maman Amazon leke a condamné bana wana po ba kila papa Wemba te il faut qu'on moi de ma part d'abord constant on a ça il faut pas maman Amazon a condamné nanou ba ivoirien na ba danseuse pourtant papa Wemba koya ki bango lo kalboso wa wela ko longoleza ki veste o leke ba réanimer mutu mais ya zo na ka condamner bana donc zo c'est comme si bana na berba on de bandoki ba bomi papa Wemba bana bandoki ezate na ipsana papa Wemba il était chrétien non croyant
non pratiquant. Il était chrétien non pratiquant. Hein? Chrétien non pratiquant. Motoazo Kalilo Banzambe. Aïbi Yesu Azaï Seigneur peut m'obéir. Il croit la parole de Dieu, il ne met pas ça en pratique. C'est un chrétien non pratiquant. Hein? Parce que ça, le lobby noté, s'il y a zongi. Bandi sous Babylone, la bango wana, Vincent Gomez et tout ça, il y a un MMA qui est mort. On condamné danseuse wana te. Danseuse wana qui parce que tant papa bakwa qui a coûté $80,000 dans nzoto. Hein? Azaki na mbongo ya $80,000 na nzoto ba ebaki, fallait ba ça là déjà parce que tant ba mort que wana makambo ebele ba côté là il faut pas récupérer ma situation wana. Ouais ba tamba mingi na mbongo na nzoto na ye. Ozomona aza mutu nanga zota matu na mbongo na nzoto na ye. Et puis ya mbongo ya mukete, ya zota na mbongo ya mukete. Hein, soka bimisi bo ta miso boyo bi mais na buka bible tunasala ni. Hein, ozomona mais pona nga azala pe ko pesa nga. Azala ko pesa nzambo ya nga. Hein, nzambo ya nga na ndenge ko ikati na ngo. Alors, pona mama mazona ko bise boy. Aibi teke we mana mwana liboso. Hein, ava bana na. Hein, mwana na ye et ala kisanga. To vai na papa matuzolia boye. Combien hein? Combien pe moi penza. Aibi singata mwana na nga liboso na vi na nga. Yo na mona kuku na wana na ndako ya papa wemba na papa wemba to sololi to ya 3 boy abi mwana na nga ya liboso so ipo mona basate mwasi ya papa wemba so ko moni kuku na ngo ko kasati mwasi ya papa wemba abi na bana na nga nyoso za bana banda vi na nga mwana nga liboso ye wana si mama mazona abungi yango malela hotel na moponi atele mango likamba mbongo pour mbongo gouvernement ko pesa ye na ba $600,000 ba pesa ye a 400 ali abane se ba mburiema na ye wana e ko biloko moto ko ye o ya kufi ba lia kango boete il faut pesa droit na bana nyonso pour na paix di pambolé salem so ça ndengo wana nous condamnons de tels actes azam mama penda azam mama mais amizwa ni na ye webi eloko mwana mazone tant qu'on peut kunda ye ba ko tike na métropole écopole azoloba papa wemba yo zalaki okomi héros oza héros ngape na za héros tant to bundaki moto musa ya zo wele héros ngo nani na héros parce que la landia mais maman yo moto akufi héros nini héros to lingi ba héros ya moto vivant boye ba chopete héros Kinshasa za boye Congo ba reconnaître moto vivant te hein sok na peso exemple héros lokola joueur à Barcelone c'est qui Messi mais n'imboka na ba monument ezali mais il est vivant. Pourquoi pas au Congo basala kangote na kwa biso Ronaldinho na Portugal ba monument ezali Ronaldo akufite Roi Pelé na Brésil Roi Pelé ezali na vie ezali ozomona pourquoi bango awa na mboka na biso soki ba kosa monument ka motakufi héros ka motakufi non ozomona menga tu maman na ozo wele le ro ebembe kufi ngai mwasi héros ne grade général atia des héros nationaux neti ba ordre de Léopard tout le monde a présent vers qui ce qui a mwanga na ba mama kala mwana oui faut expliquer ba pour nous ba comprendre la té tout le monde a ba ordre de Léopard au présent Mobutu a pesa ka ba présent vers qui banani ba onde bazan ordre de Léopard eza ba médaille honorique au ba pesa ka ba tout bazali héros national aza héros national té mais botika kana kolobano héros ana azalinde honoré parmi ba médaille ba héros mais il n'est pas héros national en plus peut-être qui oui Congo la complexe prophète John Gefa Congo la biso tout canal complexe na nous nous les Congolais comme nous sommes comme ça tous se contacter na oh tous na on bible lobby contacte de ce que tu y a tout monde qui a lobby na biso tant papa mba kufi to utine na cinquantenaire to na awa na palais du peuple pour la cérémonie balobi ke le 24 avril ekoko ma journée moko férié mais tout le monde le 24 avril il n'a papa mba comme journée ouvrable prophète John de faisant ni complexe otoni des amis ya mboka na biso c'est comme ça Sori bazo reconnaître même Tshisekedi ba reconnaître Mobutu te ba reconnaître papa Mandeke ba reconnaître Binochi bala mais ba reconnaître Tshisekedi te ba reconnaître pe Mobutu te alors ces aïe bisaleli na biso tala mboka kwa Côte d'Ivoire bazo honorer mutu azali ivoirien te bazo reconnaître l'icône d'Afrique et du monde
ozomona yango na bilili na bafrance inter ezoleka na bafrance inter na bachaîne ya minene mais biso moko pagaille mais bami propre ya musée namoni bango te bavrai ami na bango namoni te kobenga bango le 5 patron des Aïko mais tomoni tolobi comme dazaki evoloko po bimi ombali atika biso ta bon evoloko c'est master na ye evoloko pire mutu na ye evoloko pire mutu na ye Zaïko langa evoloko pire mutu na ye Bologna akendaki ndo bomolaki bomolaki Bologna non sikoyo Wemba papa o moso mundela azalaka na bandali nani wana komone nani Rachidi Poupa bomonaki bon aza na voyage il faut ya barachidi oyo bazembela nsima ya Wemba bazembela ebele il faut honorer mutu na ye Vesa Gomez babomi Wemba na biloko na bango ayaki alors ça sert à quoi namoni kaka be koko ami namoni kaka be koko na ba quelque Kimbuta qui présente ba hypocrite ebele parce que Kimbuta azali gouverneur à peuple gouverneur alela ba musique fort parce que entourage ne batune bangwana na dimisha nani Kimbuta salaki na mabe na Kimbuta tokolimbi sala likamosusu ozomona mabe ya Kimbuta tokolimbi sina programme susu wana ba fulu ngo tolimbi sina parce que eloko salaki avant na ba fulu na tolimbi sina muke ozomona mais à se présenter c'est bon c'est ça ozomona mboka na bisa mboka ba irreconnaissant honoré papa Wemba les $600,000 mais papa Wemba a été honoré par le gouvernement provincial Kimbuta. Ah oui, l'hôtel de ville de Kinshasa. Attends, ba foule na bango mais quand même honoré papa Wemba c'est pas ça biso tolimbisi moi likamba foule muke si masoki makango esi to nga makamba foule ozomona quand même alaxi ke azali gouverneur du peuple Kermesse ba tout cela et là tolingi yango tolingaki pe tala eloko oyo gouverneur na biso André Kimbuta sali malgré que ba foule na mais tolimbisi non ouais tozongele tolimbisi ye acte gouverneur sali to benga gouverneur ba Kinoa ya solo malgré ba foule na mais tolimbisa bomana moto muke tozela makamoso ya kati nango sima cheli biso pe pe ba partenaire ba sponsor ba sponsoriser Kermesse po ni dalukela so ba sponsor ba longola ba foule moni te ke kamuka ya mbongo ayebi azotiola yakosala il faut récupérer balare na iti mboko ezali boye moto ayebi azotiola na ye yokasi nini omoni tolinga te yoka nayebisa yo tolingi ngai nakobala ngoyaka te soki nzambe abande su makambo baza ba hypocrite mingi bamongo baloba mpo akolia kofufa ozomona omoni bamongo baloba mpo akole akofufa pana biso bangombe balobi boye okayene mogali ou bien moto mobe adoyi abalaka meke mipele ayisaka mohuli azofula yo alors il procure tala kwa maman Amazon si elle est chrétienne son mari déjà akufi a plus d'une année mon Christ alelaka mutuna na bayembo ya Nzambe na ba prière ako glorifier Nzambe azo kita lokola papa mazo kufasika ça c'est l'hypocrisie après ça ozo bana papa Wemba pourquoi maman na katsa répondre à Vesa Gomez comme ça ni ozoteka molimo mobali na yo bato babomi mobali na yo akufi Rotary Club de Lyon de 12 il m'a dit ça et j'ai dit papa Wemba lokoti na club de 12 à Vesa Gomez tu vas mourir na yebisa qui est ainsi dit l'Éternel et puis bato wana yo yebi bango to mona ki Vesa Gomez na poto to mona ki suso kasa Brazzaville cérémonie osani cérémonie ni ba osaka mobali no otage bakanga ye azana pete aza prisonnier azo salela bango et yo za complice na soki biso bangala mema kpangole bimi biso to ba yaka na ba Congo te bangala c'est mema bangola et bimi obili bangola abango 17 OK mbebimi ozoka parce que ozo sala pata biso bangala to danger to bangala mutu te to za vert et ozo kena mutu oyo abomi mobali na yo na biloko na ye président Rotary ya Rotary yango Club de Lyon za Vesa Gomez ozo sula na nini
Et puis musée, moi je te dis, son âme n'est pas repos, azali esclave dans le monde des ténèbres, hein? Azali esclave dans le monde, azali liberté, hein? Parce que moula n'est pas coupé au kakité, hein? Il est n'a pas exemple vers Christ azali, vers Christ koufa, vient le tumba azali, hein? Mais il y a coupé jeune, hein? Hein? Bamadilu bakufi baza esclave babilo kona bango bazo travailler ngo kuna. Moi je suis un eschatologue na yebi yango, hein, na terre parce que je connais. Ozomona mokolo âge n'est normal kokuka. Pourquoi mbabina fa nommer face à 90 ans? Parce que ndengali ya bien avant la condition bien face à 90 ans. Na tango wana ange nzambe na âge Apollo a ko esprit na ye et longo na boko ya ba monde de ténèbres a ko vansa ngona lieu de repos pour la enlèvement église. Ube jijima nzambe kaka na R1 lokola siku akufi boye ngana okamwa te so abiti mamona ki papa wemba na okamwa te o to mona na okamwa yango te parce que aza vagabond esprit totalement la vagabond ozo mona parce que azo sale la batu ah na moni frère moko amoni na moni papa wemba oui na ko ba oui akoko mona ye parce que aza na lieu de reporter moi suis na poani moi bon venje fanga azoni moi so lobeka coucher na papa wemba yo tele na papa wemba na coucher na yete mama esprit vagabond wana balataka ba esprit ya batu alati image ya c'est pour ça nzambe bomai Moïse ponani abangaki soki Moïse babomi bakundi et Satan kolata longia Moïse akobebisa Israël momba dia tuer Moïse c'est lui-même enterré Moïse et ben Moïse le mona naté ba esprit wana ezalaka boy na kolata yo andokite mais amoni mago wana yo zoloka ngai penza mais ozandokite mais balata esprit na yo mwana mwasi wana zazala ta bilongia ba OK mwasi wana lokuta aza esprit okomona eta kolata te soki ba tuer esprit okola esclave hein akosalela bango akono yibela bango bambongo na ba banque akosala babiloko mystique kopesa bakonzi bango baza ko régner mais pas ya accoucher na mwasi lokuta accoucher na mwasi te parce que moi je suis eschatologue na yebi yango et puis na tanga cours de démonologie hein étude de démons na yebi ndenge bopéra ndenge basalaka osomona parce que je disais papa wemba mais pas accoucher na nini abete makembese moto akufa bete makiki na makembese bon ni boko c'est les dibo OK en tout cas lelo papa wana bozo kosera batu makambo pamba hein na expliquer na makambo ezali papa osomona hein moto akosera musée makambo te na kondima te j'étais avec lui na yebi hein malgré eloko wemba lingaki mingi na vie na ye okotuna ngai ezali nini komona bilongi ya basi kitoko. C'est ça, c'est qu'il aimait. Hein? C'est ça, c'est que même à Nakanda, vous savez que mon a 32 ans. Il aimait les femmes. Hein? Et Yami Balé, Azaï comme Melaté, Azaï comme Melabilo comme drogue. Azaï papa Azaï se respecter, il prenait des coca, tout. Et là, on a mis ça dans un cigare. So quand qui plaisir les gars du cigare à moyen de wana il commence à fumer hein et na ba kina ye to katango brisket l'Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 à 4 les kambo ezana tango na yango c'est ça biloko ya lingaki hein il aimait aussi chanter ayi senga bon eloko na yebi ko beta instrument mon côté hein abi prophète nengo moninga na yebi ata instrument mon côté ba musicien tout ba ki okende na tikela zuka molangi nani na bani ko beta et j'ai fait plein et mongongo na ngai etambusinga mokili mobimba mongongo na ngai etambusinga ba kon na tambula 20 musique na ba grand star du monde à cause de mongongo mais na yebi ata nini mais na ko biso ko fait beta drum hein ko fait bi guitare basse hein abi guitare solo hein ko fait chantaka ozomona et ko fait aussi musicien complet ouais ba il complète donc kaka nzamba pesa ki kaka mongongo na ye pamba ayebi ko beta lo kolete ozomona biloko bale ko mikumisa nzambe tala lelo ndenge nzambe pamboli ngai azalaki na ndako ne plus qu'un ministre Charlotte mille sur côté mais azali papa moi azali vantarte hein il avait beaucoup d'argent et simple hein beaucoup d'argent et simple oh ba tout à tolo là côté hein attention hein et simple ba critère azalaki nango yango wana ozomona ba critère wana to ko bebisa ba valeur wana te faut to sangisa ba valeur wana elongo na mama Amazon hein ne elongo na bana oyebi eloko eleki mama awanga na mwana te papa wanga na mwana te souci wana ekende génération de génération parce que za makila na ye hein makila ko basumo ba na tikiye ya solo penza na bana wana asangisa bana nyonso baza eloko bo
moko parce que musée moko abana kosangisa bana kaka ndenge balobaka biso non tobala te vers mosusu papi nzola messe okami te basala yango na mamu pour le meilleur et pour le pire. En fait John Defa maman Amazon azo faire sibir papa wemba le pire te pourtant bana wana bazolela papa wemba za la kimia te bisika te papa ma la kimia te soki molimo ekufi hein et là comme il est esclave na auto expliquer yango hein avandi pene na tombo wana te esprit na ye na nzoto ya moto toza biloko misato corps âme esprit différent na église ya Nzambe toza trois parties par vie lieu saint et lieu très saint yango Nzambe alobi moto ya ko détruire temple na kata moto temple ya Nzambe ngapi na ko détruire lokola papa wemba tana okufi koma kite biloko la bango mystique wana et récupérer ye corps ya pamba etikali poussière mais esprit na ye ezali vivant ba chinois mingi mona bango awa ba bato bakufa ba indien muso mona ba chinois muso mona boye nati mona nyao soko dwi mayo bwakeli na basuki na ebo abeta ngale kipona nini abe ba wana babana nyao te ba bato bakufa ozomona bango basaka ba esclavage yango moni ba Chine bango bazana bouddhisme basala ka ba stade na bango bisaka na butu pourquoi butu batonga ba stade na butu pona nini kasi ba moro wana no ba invoka ka bango ba bimi ba esclave bande yo tobukaka sinon mosusu na ndem so moni longi boye mais ngwata noire te tala ko la mpukwa akili kwanga tala ngwelongi oyo bina utiwa mais bato bakufa bango wana te ozomona bango bazaka tango babimaka na mboko oyo za nango te lokola musée musala ko sala bako tinde masu na États-Unis ou be bako tinda ye na kati ya Yougoslavie bako tinda esprit wana na kati ya ba Inde kuna alors ça esclavage na mosala na bango parce que musée akufi penza te tango ya musée mbulo Nzambe apesa kufa ekokite ozomona ba bête loko moko na kata conseil na mort subite ba kamati pas directement et kao pe akendeki soki tango musée akoyaki avant ba tiena enterrement ba no tiena na morgue soki un vrai serviteur sala ki wana ba kamata esprit ba tiaka na sia makolo tango bozolo ba azoyoka même comme na hôpital azoyoka même comme na morgue azoyoka soki tanga koyaki directement mutu na Nzambe sala ki wana je récupère cet esprit au nom de Jésus. Batika 10 minutes muza ko yobika parce que Philippiens alabi 3 verset 13 na kombo na Yesu milimo yesu zani kukumambela alors azwaki chance wana te au nom de Jésus. Au nom de Jésus qui de Gégé. Non Gégé te au nom de Jésus de Nazareth, pas au nom de Jésus de Gégé. Ozomona alors akokaki kobika azwaki chance wana te azwaki chance wana te ba yena loyenge pour ba meme l'hôpital quand hôpital ba docteur mingi ba zaka ba science occulte wemba ba kamata ki esprit na ye ba tiaki na masema kolo azali ko bika azali vivant azali ko yoka ba kangi pema ba bloquer koto mais il écoutait mais azui chance ya kuta na ba na Nzambe o ya so ndenge wana te so akuta nango mais tantôt les longs toujours ba vivant il faut que celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Derrière un grand homme, il se cache une grande dame, une grande femme. Mais trouve le bonheur, basi tu as bonheur, basi a bonheur bazali, basi pe ya malédiction bazali. Mais proverbe ABC biso ce soir. Malédiction faut le bon la lingala, basi en poka. Poka bila kelima be. Basi ba panzaka bazali ebele. Moi je suis pas contre nazoloba naza contre te. Mais nazoloba maloba o ezali ya solo. Bible yango olobi Proverbe 14 verset 1. Et puis olobi susu awa celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais Proverbe 19 verset 14 ezoloba boy. On peut hériter les biens du père et d'une mère ou des richesses de la famille. Mais une femme intelligente, c'est un don de l'Éternel. Moi si ça m'a été basé à zoba basé belé ndengo sala boye. Partout, tu n'as pas les valeurs. Moi, c'est mon tu as valeur, capacité. Moi, c'est moi, c'est pas le bagamingité, les cambouécoui, on gérer un malam parce que on est la mobile nayo et bébate. C'est quoi ce mobile na subaka na mbeto? C'est quoi asubaka, soit nayo, babi mais ya subaka na mbeto. Bon, c'est quoi ya subaka na ndako. Tanga beta kama kembe, c'est quoi le bagango?
Ozomona sala ko moko te ba bomba ka secret pour molumba mobali et mon libanda te. Alors c'est que moi je conseille à ma mère à maman Amazon azwa tika koboya bana makila ya wemba parce que makila na ye ba koboya yango te. Ndako moko te mais à considérer bango est-ce que wemba na ta sumba mo so droit d'auteur ko zama lisusu wa kinchasa ba pesa droit d'auteur ba madilu ba kufa lelo ba droit d'auteur bimaka. Donc comme la maison je suis là prophète John Gefa en tout cas nga vraiment conseil na repé sa maman Amazon avant on appelle ça conseil papa prophète John Gefa le banane prophète John Gefa okipe côté à ba couple au père bino pe mibali botika pe misupa ipai ata ba lobi mobali azala lokola bébé botika pe bibota bota botika poko o nyoso za pe ka ko taka ba bilamba mabe ba dendo libanda ba mabele libanda est-ce que oui mabele ya moi si bozo attirer moto ma belle ndenzamba personne moi c'est la puissance kaka tolo ya moi c'est wa moto so a di nzamba pambola ozomona nzoto ya moi si moza munene okamati na lobi te si moza munene okamati jini wana okangi nzoto mais tango babimisaka ngo benda ki benda po nini bende ça sim tango yo zoleka ozo tirer otika pe ba compte pona nga gouvernement ko ya sima ba autoriser ba nyonso lokwa mobuta la baki maputa balata tiba le côté balata soki kabila kei nine kei président ko yasima balata le ba musulman ba pays islamique ba bidoko le salakate mais so bazuma kama européen boko tsango awa mboke kufi e baby bino pe balata malamu pour me bali sexy mabe za impudicité sexy bena moto na impudicité e bena moto na mabe ya ngwana nini bazo violer basi mikonso mabe zo sala mapona ni bino moko nde bozali bote. Prophète John Gefa, papa Mbazaki, moi nanao, ya molimo. Est-ce que prophète John Gefa de l'obi papa Mbaza prisonnier quelque part? Tango sambela rapona ba obaza na passe, sambela rapé pona papa Mbaza. Ouais, na sambela ka. Ko ya mamolimo na ezati. Abi misé na prison ana. Moi je te dis ce qui est vrai au nom du Seigneur. Matthieu na loko na zolo baza Matthieu prophétique. Bato ba comprendre yango te. Mais bateau, ils basent dans dimension prophétique, ils vont me comprendre. Ah, je n'ai pas ça là, mota kufa normal, c'est ça 20 ans. Ola ninga, mindele ya 100 ans bazali. Ça est 10 ans na moni. Hein, na moni peut ça 20 moto kufa lobi bazali. Hein, on n'en pas ça. Mais moto kufa na ba 60, ba 70. Hein, les habitants qu'on a bisu tuzoluka. Hein, Lamentation chapitre 3, verset 39 et lobi boy. Pourquoi l'homme se prendra-t-il? Que chacun se prenne de ses propres péchés. Qui dirait une chose arrive, ça que l'Éternel donne. Tant que vous avez Nzambe, au kamati nzelo musokoti na yango, Dieu aussi t'abandonnera. À intervenir te. Ozomona e utaka na biso. Ba malheur mususu biso moko tozala kana yango. Ozomona Satan apesa na gauche. Mais arrêter na droite. Hein? So ka pesu arrêter na droite. Na biso ko ba musicien belé. Banzembo babimisaka eutaka na monde de ténèbres bana contrat na ba monde de ténèbres na ba royaume na bango na pêche exemple mabeleli sa mbinzeme moko awa eloko ya motu yo yango yo fali aye kaka meme nzembo eloko somo mapango yango yo eloko mema mituka yango yo bolole tala batonyos mama azoyemba bana bazoyoka mama bazoyoka moi na ngamo so moi se bango na gele mabela obi nzembo wana bozo mbango eza ba bêtise biso to bangala to ba mongo bangombe bango biso omoni siko alambi yango na monde de ténèbres ebimi mais nzembo wana oza succès da même kono nzembo wana kufa mabelelisi pourquoi mabelelisi a kufa jeune à cause na biso faut dire la vérité hein oyebi nyamana makolomine ala ndakanzela moko moto na makolomi bale ala nzela mine ezo mena biso baliwa na makambo oyo tango na biso namba pesa biso ekokite ozomona to gérer tana biso to envier moto te nzambe ne moto pesaka c'est Dieu qui élève hein c'est Dieu qui abaisse ozomona et non sinon la façon vient de l'internet il est tout puissant il faut boyo karango hein il faut que monter maekita hein na vie okoko mata okoyipi kokita. Par exemple, à qui citer tant qu'on y a yo nati ba jeune mais je vais couper belé kalaté dans 2-3 ans pour bazo de nyaka mingi hein
Paulette banze moko ezota kuna bakokende kala mingi te parce que bana contrat na monde ténèbre alors nakosenga tengama mosu ebimaki awa tokolonga bilamba mo pepe babenga konte bango nini longola omona moto azokata bilamba tita teke na somona eza biloko moko bato bazo comprendre yango te mabe ekoti na mokili ebele satana barose quoi barose christian barose quoi ba inkakar ba franc-maçon et puis ba immunity bazali kodominer mokili. Il faut donc dans toutes les manières sur les chrétiens c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il faut dans la persévérance na qu'on dit Seigneur peut me sauver malgré pas sinabiso il est là pour nous sauver, pour nous délivrer et pour nous aider. Il faut persévérer car binomo betoyo karaboye mbarate chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à ma mort. Mais binomo ba pasteur boza ba chrétien lisuta boko mo kende ota à gauche à droite boko na ba gege boko na banini mais pourquoi boko mo kende baba Congo boko mo ke bisi maman ce que zo kambo wana Jésus aibisaki yango na Matthieu 24 verset 24 à 25 je vous annoncer davantage matiti mabe na titi mabesu na malamu ekosangana moto ako bikolango ezali kaka Jésus moko. Ozomona biloko tomoni na Ecclésiaste chapitre 1 verset 19 likambo ya sika ezate bana Moïse abimisaka nyoka Pharaon abimisi banyoka Moïse na nzete na ye oyo emeli bango biloko wana lelo ezali na kata ba église yango yoki ba gege koti ba signe ba John signe koti na ba église ba fanatique ba envoûtement ba mouchoir ya pembe ba biloko ba rouge ba makambe belé ba signe wa pasteur moso abeta ba signe marque ya bo donc a jubilo tout zéro ngimino diboke ezana kati wana e yeso lobi a bino boy na motema boy azana moto siko ba benga bango so ba pasteur te ba benga su bango ba papa te tuna ba benga bango ni daddy ndumba abuki mama daddy abuki na kindumba wana ozomona siko daddy siko daddy akosani ozomona et puis démon akoti bango ezopanda pona nga to bonde pona ba pasteur to bonde pona église ezobunisa makasi parce que ba immunité ba science occulte ba formation ba lingi ba dominer ba chrétien mais les autres okende ba chrétien bazo dominer parce que bazo contre la misala na bango et yesu aza pona biso pona ko défendre l'église ya Nzambe pona ko soumettre l'église ya Nzambe. Prophète John Gefa conseil ni repesa na bana oya papa o bawangani bango na kati ya tribu ya papa Wemba. Conseil ni repesa bana. Conseil na repesa bana ya papa boy. A partir ya liboso ya kuna asangisa baleki. Mais na repesa na Bible te. Conseil na repesa bango boy. Somme 27 verset 10. Papa, maman, libota bakoboya bino, yeso koboya bino te. Conseil na pesi ya sukango wana soki Amazon na boyi bango Wemba azali na bato bapara na ye azali na famille na ye soki famille ya Wemba erekonete bana wana Amazon na eloko te azali na eloko te conseil na pesa bango efe mais na yebi famille ya papa Wemba erekonetaka bana ya papa Wemba nyonso ce que Amazon fait là ezali 2 poids 2 mesures. Il cherche dans le gouvernement, dans le Kimbuta, dans le Gomez, dans tout ça, à se enrichir nango à kosala et l'autre côté. Et fait ya makasi et l'autre makasi ezali famille na ko ebisa mwana papa Wemba liboso asangisa baleki na ye no ya mindele no ya ba congolais baza partout et fait famille biologique. Boyaka ne dibala boyaka na bana te. OK, bo tout à trop bino bota biso. Bino bota biso. Obota mobali. OK, 9 mois. Na même 9 mois na ke. 9 mois ya maman nanga. Yo moi si nanga te ozaka pa makembe so bota ngai bana. OK, yo domine ngai te. Ala cho 9 mois na libumu. Na ke o mona pasi bona kufa. Pesio pe loko nanga na libumu nanga. C'est mas de binga na zuna pesio liboke nanga bomba yango. Mwana nga yo o tout atol. Mwana ya yo. Molimo papa Wemba yo la kira. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus parce que non Jésus de Nazareth. Aïe quoi. Andra maman là commander nga botanga ite. Bano ya ngai yo zo commander bango. Non, na kwa bisa mwana na liboso na kutana ka ne pa musée. Comme on est nani? Kukuna. Et fait famille biologique ya papa Wemba. Baso ko reconnaître bino bozali bana libota wana. Botika ba distraction pamba wana et kwa boutir na rien.
Merci beaucoup, prophète John Gefa. Bon, moi, vraiment, il faut moulenga alingande son ancien émission toka. Ah, on est avaient un salaire dans cette émission, ben on a sali 10 sur 10. Merci vraiment. On conseil n'a pas sa maman Amazon. Maman, on a vraiment le bin aller là qui n'attendit c'est pas ma ami supenza. Dans le bin à couloir, toi qui qui ne comprend pas bien. Maman Amazon a sali boy. Maman yo moko. Nayoka partout kaka nayoka mama na muté partout kaka mama Amazon ça qui me liwa kaka boy abani ko bengana ba tumusu ba homme politique on a ba bengana même verkis hein na liwa non ce qui mota kufi hein mabe sur limbisa makakati yango hein ba sangisaka Mouzé m'a dit quelque chose. Attends yoka banga ya panza bato kabato hein yoka na bisa Mouzé m'a dit quelque chose. J'avais dit à Verkis, tant qu'on banza mukala zaki, ministre de la culture et art, bah pesa il bango $100,000. Verkis a dit 50,000. Banza mukala a récupéré 50,000. Na loba kiboy, mutu akufi, bozwa mbongo wana. J'ai dit à Verkis, mon vieux Verkis, hein, bozwa mbongo wana, bo pesa mama Amazon, parce qu'atika na bana. Soit que papa si angote mabeza liboso na bino mbaza mokala ke wana hein akene no na loba kete kat na alobi ngai motu na yembi mungungu na nga prophète tala mokili wemba kendeki na motema mabe na likambo wana ozomona akufi na likambo wana azai koloba yango yami bala ebisinga jamais nga na confiance lo milieu to kovanda esika moko abeti tolo na kiki gabi jamais Abi ngani na l'accès musique. Ngani, j'ai dit, hein, je pèse mes mots. C'est ce que j'ai dit. Je crains Dieu, je ne crains personne. Garde corps dans Salaki. 3 passés dans Salaki. Tanga soloba. Nazonga nanga papa ngai mokote, nazaki na bato. Nabi papa ko limbi satabi abeti kaka kabina limbi sa mingi. C'est un grand sans hypocrite. Na ko limbi sa de tili wana nga. To sona après quelques jours. Wemba Kofi. Maintenant qui ka Kofi aye ayembeli Wemba Nzembo. Tu vois l'hypocrisie? Tu as eu ma camouébélé. Tu as eu ma camouébélé. Yango na ko maman Amazon. Tango verki ça ma camouana. Tango liwe zanaki. Okokaki ko sala ba réaction wana na miso ya bato te. L'amour couvre toutes les fautes. Yakei lobi pe biso to kolandaye. Mais to pe sa valeur moi sina pesa kamobali valeur. Tale loko na koloba yasuka pona ko éclaircir makamba papa yemba yango wana. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, vraiment la maman Amazon, le lobby vraiment la Léla qui m'a cassé. Pour dire aux Arabes, tout le monde m'a bête à tolo à papa. Papa, papa, langa. Et dès que ce qu'on y photo na mutuka papa na ote. Bana papa baza ba ebani, hein. Et dès que ce papa dédié na nzembo que moi na papa te bana papa baza. Moi maman hier j'avais vraiment pleuré na Léla qui yo mo banda ko benga papa wemba. Les hommes aux femmes. Hein mon balu alinga basi obasi bazara so ba monye donc mutu mba yango prophète John Gefa bi papa mbata siliki so amoni mwasi kande sili mama zongisa motema sima sangisa bana ata ba royara na ndako note mais o considérer ata bango mona en considération eye bana obando sa be mission lelo sali lobi o sali mama to amabele to kokende to kufa to kokende bana ba rotikala. Merci vraiment à la prophète John Gefa, au forum moulin.